Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Bandekolanga, partout ba diaspora bozali na Angola, na Europe, na Asie, na Océanie, partout bon na biso perception confiance pe fidélité beaucoup plus aussi Bandeko bazana na kati ya mboka na biso na kati ya pays de moitié du Congo bazana na biso à travers radio Les Coq au niveau ya Kenge, na yebi ki bozana na sokuna na kati ya Kwango na province ya Kwango na kati ya ville ya Kenge en tout cas ba Mbote mingi bisika bozali à travers radio Okapi Bandeko na la télévision à partir ya ba territoire lokolo ya ba Kasongolunda ba territoire belé bisika bozali Mbonda Ekolo soke bande zali Mbonda oyo betamaka ekatsaka bibale bisobe bazama bamboka pour que même congolais oya suka azaba information moko si et à temps réel mboka na biso Congo mboka etoni kita mboka etoni makamande na ndenge ma congolais jusque là a continuer toujours coller là ko souffrir kozanga justice ya malamu na kati ya mboka oyo congolais zali coller là c'est comme si l'État a abandonné bango. C'est comme si l'État congolais a ébarraté que si réellement qui a ça bâtiment au azali ko diriger. Mais l'État congolais comme on a besoin de peuple oyo, la population oyo quand le moment de campagne électorale. Na bongo pourquoi parce que bon on a besoin ba émission les cas qui te mettent masolo mingi en rapport na au Italie vacances parlementaires. Vacances à ba député, bazui vacances la bango pendant 3 mois au bazaki na ba exercice au niveau ba parlement. Et ça va députés provinciaux, nationaux à travers le territoire national, on se trouve dans les vacances. Alors on a des vacances, on Nini réellement va député Basali. Est-ce que réellement que va député Bazongi pour rapporter peuple après ça bango pouvoir que voilà tout ce temps au Canada parlement, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Point d'interrogation. On ne sait jamais si réellement que les députés Basali connaît attribution à bango. Si réellement que les députés bazoyeba si nani o bazala na kati ba hémicycle est-ce que bazala kuna kapapa zo bambongo ba enrichir ba poche na bango ba famille na bango ba bota na bango ou bazala kuna pour ba bala basi balé misatu mina mitanu ou bazala kuna pour que ba effectuer ba voyage ébélé à travers le monde on ne sait jamais bien sûr nous avons ba députés ba rozongaka ba vacances ya bango ils sont toujours beaucoup plus basés na kokundaka ba bibembe. Donc, on va comme ça dans l'église. Donc, ça va marche de santé. Nous avons Christian Moukaba, on a un plateau encore de nouveau. Nous avons le Baka. Est-ce que réellement qu'il va ça va contenir il y a 3 mois là, on va sortir dans le parlement pour qu'il va désirer un peuple de manière que la rentrée parlementaire pour que le peuple ait un sengo. Ce sont des questions autocolores. À part le gouvernement face au quotidien du peuple congolais, est-ce réellement que le gouvernement, malgré les soumis, nous a dit parce que quand bilongi moko mokwana na keya avion tout le monde commenter est-ce que bande opposition batikali avion ya soumis na de ya mwana epumbuki ekei tandis que peuple abana ko croire beaucoup plus à mon que gouvernement moko oyo ko sangisa ya union nationale
mais tout le monde qui a dit que le gouvernement Moukakaya, union sacrée de la nation. Malgré tout le monde qui a quelques figures emblématiques qui continuent à faire des choses, la salle a pouvoir, mais c'est comme si que Babo Salah est belé à Kosala. Bazo qui a pouvoir, le coup la bonne boca doit faire musitu, à la premier ministre, tu habites à Bossala Kanini, de la zone qui a pouvoir. Ni le Kosala qu'on réaliser pour que le peuple congolais a SNO. Et ça parmi les questions autres, Christian Mouka Bazali à plateau, d'abord directement au côté avant qu'il a salué aussi, tu veux remercier Bandeko Bazali dans l'ombre, membre Christian Mouka habitué déjà à Mondekolo. Bonne santé, non, j'espère que ça va mal à moi. Ouais, qui m'ezali ndeko Alain, na pesi mbote na bato nyo surtout bazo landabi so mokolo mwalelo, na pesi bango mbote surtout mingi, bato bazangi courant, bato bazangi mai, bato bazangi loko akulia, bato bazo tambola makolo, pour lelo na chango to tamboli makolo. Gouvernement provincial azalaki incapable depuis 4 heures du matin. Mutuka ya munene ezalaki na ba charge na yango et kangami esali ezu a panne na saut de mouton depuis 4 heures na précisément na marché de la liberté saut de mouton et déranger population depuis 4 heures. L'état congolais azali na banjente, donc en fait la ville n'a pas des outils oyo soki incident bongo esalami atinda ba génie militaire. Tu as dit que le génie militaire n'a pas bazalaka. Est-ce qu'il y a eu l'information pour que le génie militaire pour que la population voit malamu, parce que la population d'abord à l'été, la population d'ailleurs ba fouti penanouté, la population peut ba chinois, simigo baloba ba komata simig, ba matisa yangote akeina no makolo. Alongwe depuis Ntele, alongwe depuis Mikondo, alongwe depuis Masina, atamboli makolo transport il faut que zongo ti likolo po matete. Akomi likolo po matete. Kozonga na ekutu kolo bate, akobeta na makolo depuis 7e ti akomananda kunaye. Donc regret zali makasi na mokolo ya lelo, tomoni ndenge nini situation ya nzela ya transport na niveau ya chango za bafoué. Nous avons compris que chaque fois on est en train de parler dans le dossier, il y a absence, il y a l'État. Peut-être certaines personnes vont comprendre bisoté. Souci na biso za la ya robete la batu mabokote. Souci na biso za la ya rozana conscience, il y a responsabilité collective. Responsabilité na biso apport nin au biso to comme mamboko pour et développer. Mais dommage to comprendre que non, le gouverneur comme il n'est pas là sur place, to moné ba photo za libanda, to éviter ba service, il y a Nzela ministre intérieur il y a ville province à Kinshasa, même où il y a transport, il y a province à Kinshasa, ceux qui basent à Koufa, to bazali bato vraiment ya solo parce que ba abandonner population à Tchangou, ils allaient abandonner. Ça fait très mal, mais d'emblée na biscuit nanga na ina pesa communiquer mot très important. Je voulais que communauté nationale na biso baye bako projet Oyo, ezali important, ezali projet à satellite RDC. Projet à satellite RDC, ezali projet moko ya munene. Ezali projet Oyo na développement pour na makambu ya nouvelle technologie de l'information ya mboka na biso. Projet à satellite RDC, bato opinion baye bato bazo tambusa information ya mabe. Bakoloba que le nouveau ministre de Pétentique José Panda, moi Namboka José Panda que je salue, que j'encourage, Azali fils Nabiso pas Azali moi Nachangu, malgré Azali élu, il y a circonscription électorale Nabisote, mais Azali Nanda kuna Nachangu avant na Nachangu, Akemba rappelle le Nabiso ba Nachangu ebi, pas si Abiso ba Nachangu. Donc projet il y a satellite RDC, Azali projet Oyo, Monaco Sat, Moutou Azali ko financer 400 millions. Gouvernement congolais et financer 400 millions pour que tout soit satellite dans Mboka Nabiso. Projet on a ezali projet important. Et bandaki na mwana Mboka Augustin Kibasa Maliba, lelo azali ministre national, il y a économie numérique. Yé na collègue na yé, il y a Pétentique José Panda, ba ko travailler en collaboration pour que bandeko Nabiso, il y a Monaco Sat ba financer mbongo wana. Donc congolais boyeba que gouvernement de la République, Maman Judith Souminoa, na elongona ba ministre na José Panda, na Augustin Kibasa Maliba, babimisi 400 millions te. Ezalinde société nationale Otobengi Monaco Sat, ya bisote ezali ya bapaya, nde bandimi ko apporter apport na bango pour na développement ya mboka na biso pour que to soit satellite na biso moko. Donc bato ba ko sala campagne ya mabe contre ministre José Panda,
totelemeli bango bato bako sala campagne ya mabe contre ministre Augustin Kibasa Maliba toyebisi bango bakeba parce que ce projet ezali projet important et comme la biso satellite na biso moko niveau ya connexion na biso niveau ya nouvelle technologie de l'information ya mboka na biso ekozala à l'auteur parce que to komi autonome na satellite na biso donc coup de chapeau satellite ya bato ya biso te non satellite ya biso l'état congolais bimisi ata 50 fois non bato ba ko aider biso ba ko aider biso ba da biso na ba 400 millions mboka bazo ba millions de dollars et dans tout ba 400 millions non ba ko aider biso peut-être congolais a ko bénéficier moi bénéfice mo la taxe nango et non que congolais a cause vraiment la priorité le ko parce que quand le ko sabi que la kaki satellite dans laquelle on le congolais aura ezali partenariat bato comme c'est le ministre on a ba biso a peut-être c'est ce ministre nani ba créer des stratégies avec gouvernement en place pour que tous les satellites y a biso moko propre au gouvernement congolais abimisi missolonné et parler de trouver ta bravo non au monde de lobi bongo na senti ndengo zoloba ezolakisa que bato bazoko sabino na ba réseaux sociaux bato ya Monaco sat ba yena mbongo na bango nous sommes pays sous-développés ba mindele il faut ba aider biso Afrique nde toloba non tozali non on est société privée mais satellite oyo bande kwa Monaco sat baye ko pesa Congo balobi Congo bozokoma indépendant na makambo etali ya satellite donc ba pesi biso satellite ya biso moko donc je félicite et j'encourage Maman Judith Soumino na félicité ministre Joseph Panda o ali natif na biso ya Tchangu na félicité Augustin Kibasa Maliba Hakim o bazali ko travailler en collaboration pour que makambu ya Monaco sat ezala réaliser ndenge tata mokonzi ayambaki bango neto kebisi ba ennemi ya développement ya République démocratique du Congo ba ete mbongo wana 400 millions ebimi 2023 tout à 500 députés nationaux et les députés provinciaux à travers le territoire national Mobimba. Côté les députés, on a des rencontres parlementaires, puis on a des vacances à Bango. Est-ce que réellement le peuple peut retenir que les vacances des députés locaux, les vacances ni les malonga ou les députés Bango comme apport il y a pendant tous ces 3 mois au Bauti que ça exercice c'est bon on a quand assemblée nationale assemblée la Bango bien quand ça hémicycle la Bango yo en qualité non comme aussi ça aussi moko a postulé pour que ça député malgré le lot aux gens quand masculin monté mais côté là réellement est-ce que va député ça vraiment na aventure moi ma casse que permettre Congo que liboso. Bon merci beaucoup ndeko Alain Dewa na émission eleki tolobaki que député il faut y d'abord mon salaire population azali kolanda biso ezali pasi ezali que atatu lobby population lokola ali na pasi population lokola ali na nzala tant ba les 5000 francs il se donne c'est ça le mal mais population il faut y ba que par là na inkoloba population il faut y ba développement il y a ba pays où eza na constitution ya boyi au ba lobby que ba kaboli ba fonctionnement de l'état semi-parlementaire. Il faut que le pouvoir y a makasi ezali et pas y a parlementaire. Biso toi on a 2 chambres. Tu ali na chambre haute, chambre basse. Na chambre basse. Excusez. Population, il faut comprendre que si tu as un législateur, il y a ba tchale loté. Tu as un législateur au ba ko la législation. Pour mon salaire député ezalaka mi balé. Député mon salaire na ya liboso ezali kokela mibeko. Ya mi balé député mon salaire na ezali ko sala contrôle ya gouvernement. Parce que gouvernement a kotaka fonction soki o ba nommé premier ministre en ordonnance présidentielle na ba ministre na avant ba na musala. Il faut premier ministre wana aya na parlement. Premier ministre tango ko ya na parlement a ko présenter programme. Programme ya premier ministre nyon soto ya kana mboka na biso ezalaka majoritaire ya esprit quinquennal ya président de la république. Ne premier ministre akoya na yango na parlement. Ayebisi ba parlementaire ngai na 5 ans parce que le programme ezalaka toujours quinquennal, ezalaka 5 ans. Ngai na 5 ans programme nanga na makambo etali santé. Na ko bongisa santé ya ba congolais, na ko tia gratuité à maternité. Nako sala boy. O etali ya banzela tokotonga boy, tokotongo tant de kilomètres. O etali ya transport, toko somba mituka boy, toko sala boy. O etali ya éducation,
tokobongisa pour que Congolais, Kinois, Congolais, Bakozwa pe ba bulletin. Oui, c'est économie. Oui, tali économie, lipa. Et qu'on a na poids. Ils ont 500 francs, mais au lieu en potondi. Voilà. Nguba, et qu'on monana. Soso, et qu'on kita. Thompson, togolais en bien. Donc, aïe qu'on présente en un parlement. Maintenant, le parlementaire va jouer acte. Balobi, oui, ton nimi. Ce qui va parlementaire va mourir programme ou ana. Dans la vie quotidienne, il y a population. Ezalité, non, non, programme oyo, tobo yango. Premier ministre, a kozonga, a bongisi programme. Tant a bongisi programme, aïe, les sous-souhait pas le parlementaire. Le parlementaire bataille, non, non, il faut programme oyo, programme. On fait comme on a programme. Donc, aïe, qu'on défend le programme, mais on doit défendre les premier ministre. Voilà. Aïe, le bon programme n'angabo. Ce qui va parlementaire, babo yango. Ou on a toqué na ba étape pour les alakakeno dysfonctionnement entre parlement na gouvernement. Ou continue peut-être président de la République à ken na mesure autour de bakake aboma parlement à ça la parlement sika pour bandi ma programme na. Mais c'est pas ça le cas. Le cas là ba kondima ngoto bandima ki programme wana o maman Judith Soumino a présenté ki ba parlementaire ba PC ndingisa abana musala. Abani musala. Maintenant, tant abani musala et tombé peut-être na période où tombé une période budgétaire, il y a session budgétaire parce que premier ministre a contempé la bongote, premier ministre a contempé la bongote, programme a appelé ça qui il faut le kelango mon solo et ko utawapi aye siko na ba régie financière na biso loko biso to aka budget na biso majoritaire ezali budget minier, ça c'est vrai avec le code minier to zala kanango et ça là était to comme on avait budget makasi. Donc aye na programme il y a budget na budget où tu as vu na taxe à DGI, il y a DGRAD, il y a au fil de la DGDA et il y a yango alors que notre na tozu mon solo ba canaliser yango alors que notre budget na biso to kozala na 11 milliards to pèse exemple 11 milliards na santé to kopesa autant na agriculture to kopesa autant na pêche élevage autant na l'éducation autant ainsi de suite. Maintenant ba parlementaire basali musala on a contrôle il y a exécution à budget ko banda peut-être en septembre babani ko landela et ken a débat après budget est commis l'exercice premier ministre azuango bango batika na kati ya parlement tant ba kotika na kati ya parlement na mois de décembre le 15 décembre bakoya na vacances. Ceux qui sont en session budgétaire, ils sont en septembre. Ceux qui sont en session de mars, le 15 mars et si le 15 juin, vacances. Maintenant, l'article 112, 113 et quelques, il y a loi, et il y a règlement intérieur, il y a Assemblée nationale, on parle que l'Assemblée nationale, il y a un Sénat, il y a 100 combien, il y a 100 et quelques, dans l'Assemblée provinciale, ils ont mesure où on a pour l'Assemblée provinciale, que Bango va 15 jours après ouverture de la session Assemblée nationale dans le Sénat. Donc, Bango va les 30, le 30 septembre, le 30 mars. Après, vacances le 30 décembre, sous vacances le 30 juin. Donc, après cela, le législateur, il faut qu'il ait un terrain. Il faut pas un terrain. Mais c'est important, population, que le pourquoi, biso to loba ito kene na parlement parce que ça biloko to yebi to lingaki to ça la législation ndenge sengeli. Malheureusement là c'est pas important maintenant, mais après cela ba y a un terrain ba y ko constater est-ce que transport y a ba congolais est assuré, est-ce que sécurité à la population est assurée, est-ce que économie à la population est assurée, ba titi na terrain ko kitana bango na terrain ezali ko betisa ba match ya football te ndenge to mona. Dans au moment de vacances parlementaires, au moment de vacances parlementaires, population Makambouana, oh, bah, on va voter que le col à collier à Balamboka, Kotanga à Balamboka, Komele à Balamboka, sécurité à Balamboka, que ce soit Balamboka, ce qu'ils allaient assurer. Voilà. On va beaucoup plus basé dans l'activité, eux, ils allaient pour quelqu'un pour le sentiment, là, le col, le temps, le col, le à Babalé. Mais voilà, pas ces alliés que Makambo to lobby, bah, législateur n'a vu ça, député n'a vu ça, bah, en Angoté. Pourquoi dans le lobby bongo? Il faut que dans la République démocratique du Congo, pouvoir y a makasi. Oye ko aider gouvernement sala musala malamu dans le parlement. Ce qui parlement est faible. Yangwana tomona ba parlement na biso loko est faible. Moyen développement bien égalité. Maintenant batali ba lobi que gratuité de l'enseignement. Est-ce que ezali ko sala malamu? Est-ce que ministre il y a enseignement primaire Raïssa, Raïssa
est-ce que après ça qui va tout bulletin après si bulletin t'es annoté ah bah il y a qui 660 millions de bulletins l'organisation excusez comme actuellement par rapport à la difficulté ça permutation dans l'école puisque jusque là pas bulletin non mais bulletin ça t'es toi bulletin t'es donc toujours censé quand même école les amabé bon atikali kaka mais maintenant babandi kotala balobi ke bon na makambo etali économie est-ce que biloko ndeko mukoko samba alaka biso est-ce que salami batomson tokoya biloko to salami est-ce salami et salamité donc ndeko mukoko akoki na été pour biso tolobaki na émission na bino que même partout économie eza ya kokufa ndeko professeur akoka kité ba député batali ba ah totamona na ba wenzi tobenga batu ba élite tobenga population to ebisa bango na session de mars ba votaki biso na session de mars to votaki loi telle et banda ko toucher population ezalaki loi numéro tel ezalaki initiative ya tel député tala biso ba eli ya Kinshasa tonga eli ya Tchangu na salaki proposition de loi telle na salaki question orale avec débat telle question na salaki interprétation boye na salaki motion de censure ou de défense boye tala esukaki boye tolobaki boye na session tolobaki que situation ya Tchangu banzele ezali te na Tchangu bana ya Kimbanseke tolobaki boye tolobaki tobengisa déjà OVD aya déjà OVD arasiraki biso nzela ya route ya Mokali ekosalama libuluma nzengele ekosalama mais libuluma nzengele ça fait 2 ans et salama te mais 2 ans aussi malgré président des députés nationaux malgré ba député bazawana dobi tolobaki yango malgré ba député bazawana lokola ba député bayebi bayebi sens ya législation te bazali na incapacité ya kobenga batu wana baya tomoni ba député musu pona populisme pona kozwa kwa moko boye omona musala na ye ayo kobeta match ya football ya loisir après match yango ezali nini ngai na ande ko na bino tokene komela masanga bake komela bameli okomona député abimisi mbongo na ye basali bapolo bake batamboli match de soulard bake bale bameli aye azongi na ye mais problème majeur eza ya koluka ba élite eza ya koluka bilenge eza ya koluka ba professeur kobenga bango koyebisa bango biso bino bato botindaki nga tala tosali donc ça c'est moi ba atelier moko ça ba atelier bato ba comprendre fonctionnement ya parlement parce que jusqu'aujourd'hui bato bayebaka tina ya ba député te yango no moni ba député ba ko s'enrichir la kati ba muké mais est-ce que d'abord malgré bato ba député ya moto condamner ba député est-ce que ba député d'abord bazo peser dans le niveau assemblée nationale pour que soit le lobby pe likamba ba yo kai na gouvernement non ndeko Alain kozala député na pouvoir munene non peut-être ba yebi comme ça député bazo peser pété parce que il y a des fois au monde prenons exemple le là route ya Mokalia tout exemple route ya Mokali libuluma nzengeli wana route Mokali que tout ça presque ba 3 députés baza côté wana député provincial moko na mibale baza na national na mibale bana national là ba ya vraiment ba sala vraiment ba pesi go ya ba travaux bela engin église matin ba ba engin bozuma engin zali député mwana mboka pakingani nozomona wana na mwana mboka Gabriel Mboma baza ba législateur pakingani ni azali avocat ayi mibe kwa mboka et je ne crois pas que ba ya ki conseil ça ba coach ba jona pour ba ki après que non tozaki distrait l'état protection non ba yebaki bango mo ba retomber so ko simate est-ce que réellement bazo ko peser na niveau ba assemblée nationale parce que ta ba sengi likamo pe boy gouvernement tout l'état congolais ayo ke la bango a exécuter pour que ta souci à peuple non population il faut yeba que député apesaka maité député asalaka nzela te député apesaka courant maintenant le député ayo ko sala bongo ezali populisme je vais y arriver député mosala na député aza mosengeli ya population très bien namoni na baitando ike na félicité namoni un bourgmestre ya commune ya Ntele ndeko na biso Franck Mbo lobi to moni na baitando ike Franck Mbo ake ko senga na SNEL pour azali pe député abimaka pe député provincial asali musala ya législation en tant que législateur ake ko senga na SNEL ebisi déjà SNEL ke ngai na commune na ngai Ntele na poso pesa nga couvrir za la permanent musala député yango wana la seule fois que musala ya député et yango wana oyo ndeko Mbo asalaki alobi nga na ko senga na bino bo pesa nga courant na posa courant za na commune na nga Ntele mais dommage ba député na biso musala na bango ezali populisme o ba ndeko basalaki wana eri populisme je vous dis lokola biso na masina route Kulumba normalement ba kokis
nakolongola ko makamba otanga ba député o baza ba natif ya masina to ekimbatike to anteli to lobela kokisi ya ba député ya Tchangu baza inconscient. Je répète bien mes mots. Ba député ya Tchangu national na provincial baza inconscient na législation. Donc pour na bango législation na bango ezali musalo bango basala kawana ya kotambola ba marche de santé. Problème majeur il y a biso la population balo bakangote. Est-ce que vous le savez pour condition il y a vie au biso to na transport. On dit vraiment libulu moko ko sala na Pascal na se on est bêti exemple 2 mois. Okondi makolonga kaka mainjil ko kitaboy ba mabulu ezana nzela o ya boulevard Lumumba et ko sala pe 4-5 mois. Est-ce que ba député ba za d'abord ba bureau moko bo e permettra que souka ina bureau wana ba PC ba désirateur zali ya non député ozana bureau malonga nene oyebi ba député balinga ba bureau nini balinga raté moto aza mayele moto ayebi azana moi savoir ya mamba politique azana pe aza pembe la kayo. Si vous avez peut-être Christian Moukaba, je crois que bien tu allais avoir un bureau et le bureau est constitué, là, bateau bassin, comme conseiller, comme bateau pour accompagner pour que au moment où porter la peste, toujours va conseiller la peste, va poste ça, va bosser, et pour que au Luka ou ça, nous sommes les singles. Il y a toujours ces députés, ça fait un bureau, vous mettez permanent, vous permettre que, tu n'es pas député automatique à mémoire, les camotel, puis mémoire, à traduire de manière que niveau Assemblée nationale, que voilà, tel quoi, il faut faire ça, il faut le gouvernement, les secrétaires pour que, après ça, bonheur la peuple. Non, ngana bureau politique nanga eumeli c'est depuis 2015 tout ça la bureau il y a des professeurs il y a université Bazali ba chef de travaux musique Bazali bandeko Clovis Lemba Bazali bandeko Cédric Maté Bazali ba madame Benj Moukaba Bazali donc tozali na bureau bandeko Benoît Bazali donc tozali na bureau oyo ba pesa kabiso makanisi mais ba député wana ba kolinga kozala na ba bureau ya makasité pourquoi bakolinga bazana na ba bureau makasité ya bato ba yebi pourquoi ayebi ke muntu oyo soka za pembeni nanga lokola yebi bango bakokanisa lokola lolendo ba yeso e député sali boyebi saka député sali bo ezali mabe to sala boy difficulté na bango wana autour ya ba député wana c'est des clientélisme ba député wana baningi bato bayaka vieux oleki bango vieux tokende boye vieux il faut to tambola to sala plein il faut ba polo bango balingi te bato bakoya vous devez réfléchir autour des thématiques boye oyebi ke na Tchangu mobimba pona koyebisa na Tchangu mobimba à part lycée ya ba sœur bato batiela biso bibliothèque to akana bibliothèque te namona ka bozala na yebisi te wana eza bibliothèque te wana biloko na biso basango wana eza librairie bateka ba livre tozalaka na bibliothèque te tozalaka na esika te balobaka no baélite ya lobi ya Tchangu boya topesi bino esika moko boye bokobanda kozwa temps ya réfléchir peut-être considérer que la Tchangu bana Tchangu balingo tanga non mais c'est la responsabilité de la population député ou bien acteur politique ou bien acteur religieux belé na zomona ngo parce que les habits sont trop fréquents les choses là trop fréquentes dans le sens nini même acteur politique même acteur religieux quoi mais ko zoa génération mo bana ko comme ça va marche bien na bango au lieu et place que azwabino yango ba ke d'abord matin ko balancer seulement au lieu que ozoa peut-être dire voilà moi je suis actuellement député là c'est même 50 jeunes oyo na formé bango monsieur ba comme ba mécanicien monsieur ba comme ba agronome monsieur ba comme ba technicien ba caméra ba montage mais vous prenez les enfants bana bo pesa ba achète pour que ceux qui esikate batanga comme on ndinga mabe oti ba ba sala rando koto kuna et dans cette optique là ba moni kilon peut-être côté la bibliothèque de Masina to na kata Tchangu ko simba c'est parce qu'il y a tous les délinquants or denga la beli Tchangu ba grand leader obazo kambamboka oya ko RD Congo mingi ba utara kata Tchangu ceux qui Tchangu ndimi yo c'est pe Congo ndimi ceux Tchangu boyo Congo pe boyo et que ba grand leader ebele ma kasi batama yela makasi ya mboko mais pourquoi vous considérez que Tchangu tandis que vous avez aussi des députés majeurs qui permettent que vous créez des ateliers qui permettent de former dans la société pour que tout réellement que mandataire on a connu de tels députés de valeurs, députés de taille, ils ont formé peut-être 500 dans comment appeler le la société. Pourquoi pas faire ça? Non, au monde Tchangu, ezana batu mususu na ko peso exemple ezana aza député national mais aza eli ya Kinshasa te. Azali député national, Azali ya Masina te. Azali député national, Azali ya Tchangu te. Ma vanda kana Masina. Là je vois l'honorable évêque général Fumapanda Malamba, Zephirin, Papa Fumu. Donc Aza député Eli Agungu.
mais azana bekol azoko accompagner batu pour l'éducation. Député national. Azan député national Eli Agungu. Papa Fumapanda Malamba évêque général. Donc c'est important tout encourager batabongo parce que alingi population azwa éducation ya malamu. Mais nous na tsangu nani akoya kopesa biso tant tozwa temps ya réflexion. Yebisanga déjà moni conférence à part babengisa député. Biso to sala rabatele de formation ba conférence ne bobengisi député. Ezana député moko te akoya lobby lelo na okutana na ba jeune ya tsangu na yebisa bino makambo lekai na parlement. Donc population tango na biso il faut comprendre que la situation au biso to vivre batu bakoki kolobango bien ezalika ba député. Imaginez na Kwangu, moi je suis de Kwango. Imaginez na Kwango bi batu Kwango ba Hollanda. Biso na Kwangu to vandi to zwa président de l'Assemblée nationale. Au-delà de quoi, même na Kwilu bazwa président de l'Assemblée nationale, bazwa même ancien premier ministre. Imaginez biso na Kwangu, Grabandu l'échec il a Congo, mais ils ont autorité makasi. Il y a makasi ya koleka. Zwa lokola biso na premier ministre même. Zwa lokola biso na Kwangu, to vandi boy, total boy gouvernement atindeli ba na Kwangu mungwa. Gouvernement l'année passée gouvernement tindeli ba na Kwangu mungwa. Yebisanga biso ba na Kwangu. Biso na feshi, na kayemba, na kasongoluna, na popo, na kenge. Tozali na posa ya mungwa, tozali na posa ya nzela. Biso to na posa basala nzela, po biloko epolaka epai na biso. Biloko epolaka ngombe epolaka na feshi. Marke ngombe ngo pe ya feshi na biso esila. Biso na feshi, ngombe ezalaka lisu te. Banana ekopola, mayebo, mbika ekopola. Parce que to na banzela te. Olie ba député na biso ya Kwangu. Bakanisa ba yebisa gouvernement que kotinde la bana Kwangu mungwa te. Po mungwe ko bebisa biso matama to kokoma na kwa chako. Mungwa ekobebisa biso. Mais okomona ba député na biso bandimi bakena bango bazui mungwa baye kotikela biso na Kwangu po bana Kwangu bavimba matama pour que biso na Kwangu to koma na bakwa choko rebele ana tanda biso to na Kwangu to ana posa ya nzela courant, nous parlons même pas. Nos députés de la province du Congo n'arrivent pas. Bako sale le côté pour nous la plaidoirie en makamotali ya courant. Bati que la ngoka ba gouverneur. Depuis Nicolas Rousse, ba petit bitu ici là. Makamu ya courant to tikeli ngoka bitu ici là. Bato bana pouvoir à makasi na gouvernement central. Ce sont nos législateurs. Même vous êtes d'accord là, la présidium Bozala papa Christophe Mbosso, quand il est là, membre de la présidium de l'Union Sacrée. Mais on a ça la carte personnalité à tout. Non. Donc au présidium de l'Union Sacrée, comment problème est député. On est en train de réfléchir. On doit réfléchir. Quand on réfléchit pas pour les animaux, mais on réfléchit pour les humains. Pour les humains, s'il vous plaît. Quand moi j'ai dit que non, exemple papa Christophe Mbosso, c'est parce que quand on y a même la province à Kwango, voilà, on a dire en direct de la radio les corps à Kwango. Alors, il faut réfléchir. Un jeune, des jeunes, parce que c'est lamenté dans Kwango, érosion et continue trop la province à Kwango, premièrement. Deuxièmement, Kwango, eux, ils Kwango, Bayaka d'abord, parce que Kwango a beaucoup plus considéré province à Bayaka. Oui, même dans le côté sport, l'équipe Mba, ya club, ya Vita club, la équipe à Bayaka. Mais à Tabouyaka, on a 4 mètres à Balé, à Zate. Nous devons réfléchir. Pour les humains, on va occuper le poste de stratégique du gouvernement. Vous avez papa Christophe Mbosso comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Azalaki, président de l'Assemblée nationale. Papa aussi, Bandé Natanga Mobutu, Joseph Kabila, Laurent José Kabila. Comme le souffrait, c'est ce qu'il dit. Ça va être le temps où on va être à Jalelo, Koubadile, le combat sur le Taïwana, l'Union sacrée, et la Union sacrée, le Okutu, non, plus Okutu, la personne sous matière ce soir. Union sacrée, Maputo, Bandela Tiba, on va te saluer, on va te saluer, Nicolo. Concret la bangola. Maman pour la ole madame ça Itex Africa, bah pour faire ça commande pas chinois. Dites-moi maintenant. Donc na habité là. Donc ole madame ça Itex Africa pour que ça va pour ta moi quand Itex Africa, mais on préférait donc c'est ça, ma pour te mettre la Chine, comme moi qui la Chine. Alors tout ça comme député. Quand est-ce que papa là ce que yé la province de Kwango. Ils sont des députés élus la province de Kwango. Donc en tout cas généraliser bango ya grand bande de Mobimba. Est-ce que ces gens-là vont peser vraiment niveau gouvernement ou les agaka pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils vont éclater Mboka Congo et Kennedy Bosso? Non, mais directement, on a une conscience, il y a collectif, il y a des députés, il y a province à Kwango. Parce que nous ne pouvons jamais, tondima, tout comme dans le 21e siècle,
comme une 5e président de la République, situation n'a pas changé. Ce qui est il y a des députés dans la province à Kwango. J'ai conscience, il y a législation. Je vous dis, Premier ministre, cantonné Manuel, ça Makenda, na cantonnement Manuel. Oh, Banzera Kobonga, 0. On a un beau président, 0. Mais ok, c'est pas cantonné Manuel, c'est une chance. On a papa beau président, 0. Tovandi pe ba problème na biso ya bangombe ya feshi. Jonathan ministre ya il faut le bien ba komba batwa, il y a pêche élevage. Bangombe kufi, 0 action mo salamité. Eliko la kisanini, volonté ba na ngote. Volonté malonga il faut kozala que ce qui le caucus ya ba député na biso. Ba lobi liloba moko na législation. Moko na mandat to na 5 ans biso nyonso tout. Toti ka mutu généraliser mutu na mutu okene na kwa na ye mutu na mutu okene na feshi pour na feshi to na bango mibale côté musu ba 5 côté musu ba moko ainsi de suite. Le conseil de l'école est généralisé parce que mon école est pour la province, c'est mon école pour l'école mobile. Voilà. Ba député wana rapport à ba député face ya quotidien ya ba congolais. Est-ce réellement que ba député ba li ko répondre positivement pour que ba congolais bazala erreur ba que réellement to za vraiment ba législateur mo kamalam. Donc ce qui ba député ba sangani ezalo bazane ba se construire électorat changu moamba kenge kwangu ainsi de suite balobi ba kokisi na bango balobi que détermination za que na législation otobunda pendant les 5 ans gouvernement ça la biso eloko moko. Je vous dis gouvernement au sala pour que mon ba député ba yena cahier de charge ka moko balobi biso na province na biso ya Kinshasa to na district na biso ya Changu to na Kwangu to na posa bosa la biso nzela boy to na posa bo bongela biso kure kota na Kwangu kure kota na Kwilu po shita munene o basala na Kikwiti ezali na Gungu shita munene ezali ekotula baloba de le cas il y a rien du tout mais ce que balobi que biso anoyo tokobeta ka keloko l'état ti to si sa mandat na biso eloko esalama l'état azobate ba ministre ba azoba gouvernement azobate gouvernement va comprendre les soucis à bateau parce que ba constituer force. Imaginez na Changu to na bango 19 bazali Fox bazali vraiment Fox so ba biso 19 to influencer bande ko moamba atami balemi satu to ke to kutali bomoni kokisa bato Kinshasa ba ye ba lobi biso na Kinshasa bo sala biso boyi so ki o sala ngote ba na pouvoir obenga yo ye o kokite ba longo liyo ba beti o motion nenge pe mikolo ba gestation eza ba motion nenge to yoka o motion kingani donc c'est important donc ba député il faut ba conscience pour aider développement na biso développement ya mboka population yeba yango développement ya République démocratique du Congo ezali na mbutu ya président de la République té bato liboso ba ko sala développement sala ma vrai ezali ba député parce que bango bazali na pouvoir ya contrôle bango bazali na pouvoir ya kolongola bazali na pouvoir ya kondima gouvernement donc ce qui développement ko sala maté ce qui condition de vie na biso ko changer té ce qui transport et continuer ka ko sala passe na Kinshasa ce qui courir ezalité ce qui réalité ce qui lié économie en mboka ya ko kufa ezali na responsabilité directe ya ba député éducation ce qui éducation babilité to swakate ce qui gratuité de l'enseignement et ko tambola pe mbiringa ezali na responsabilité ya ba député ce qui gratuité à maternité na hôpital ebele longola yango ezali na responsabilité ya ba député parce que bazo vivre na biso bayoke loko boye salami il faut ba benga député ministre wana loko boye salami pona nini soki ministre wana répondre malamu te ba bengiye na parlement ba beti émotion ba tuni question orale avec débat ba tuni ba salele question écrite ba bengiye pour aya ko expliquer population na représentativité na bango ba député pour que to ba keloko boye salama ki te pona boye mais cet pouvoir ba législateur na biso ba député na biso à la nationale na provinciale parce que il comme provinciale ba inconscient to ba mingi ke ba inconscient poto le ba comme si ba kenaki tourisme na kati ya ba parlement non na Kinshasa ko ko lobaté pour Kinshasa to lo belaka gouvernement national parce que responsable pour ba vanda ka so ba zala gata ba zala exemple na Kwangu to na Kwilu peut-être on to le mamba Kinshasa té conscience ya Kinshasa ba député ya Kinshasa provincial ba za ba inconscient ndeko Daniel Bumba somba bango na poche parce que Daniel Bumba a une compétence moko notoire asa une compétence moko zo koka kosala le côté banzela ni otu ba osa ile kosalela mbongo ekotaka na ba régime financier ezo kende et pas eyebana te donc ndeko Doudou Fomba ako rappelaka gouvernement ba misaka mbongo po basala banzela ye moko pa okokita na nzela mais nos députés provinciaux
bazali na absence moko incroyable. Donc la population bayebi biso te, bango bayebi biso kaka marche de santé, bayebi biso marche de soulard, bayebi biso na makamba football, c'est fini. Donc la population soit consciente pour que ba député bakoka koyeba ko sala musala na bango ndenge sengeli pour condition de vie na biso échanger. Ce qui va salir ngote et ko changer te et ko tika la kaka boy. Merci beaucoup na ba analyse qui toka mon Christian Mukaba boy ba surtout beaucoup plus de Dakar ville province ya Kinshasa. Tous allés dans président assemblée provinciale les pasteurs pasteur nani Levi Mbuta. Ah hier vraiment là en tout cas Ndeko Levi compétence sur les monali. Non n'a pas ça. Oui maman Levi pardon. Non Ndeko Levi Levi. Donc Ndeko Levi Mbuta en tout cas compétence topé il faut mettre la question ma casse Ndeko Levi. Tu bien rappeler aussi cette batte mais quoi yo à la plateforme monekolo s'exprimer pour qu'on kate kolobela bana ya changu en tout cas la comment que vous allez incapable parce que même moi na mboka pasteur Azara vayo kutu la tango ya godé pour na tango ya Chassin Gobila, il était aussi capable de recevoir ma camarade, mais on va la bande, c'est plus la mine, en tout cas, les Vimbuta, regret ma carte pour Nayo. Voilà, comme ma député, ma camarade, qui est d'abord au niveau que je suis tout le monde, et le moment Makassi, il y a son éminence, évêque général, il y a Echo, l'église du Christ, Eseko, le président, Fumuma Panda Malamba Zéphirin, a été comme Kolissa, ne va pas que, attends, vraiment, mouton, t'aimes le beau qu'on ensemble. Ata muto tama le bon nzambe bon parce que les auto ko kolisa ba pasteur ba évêque a bimisi ba bilenge a pesi bango boanya pesi bango mafuta pour que ba que le servir le nzambe de ka Jésus Christ ba que aller boyo ça ba comme ba disciple de musala oya kamati ya sali donc ça qui li kamoko il est avec important idéologie mo quoi le 31 dimanche. Alors quand tu as vu le prophète qui a ça la quartier toi la commune Massina mon mboka Aruna image comme témoin événement la côté à Mbonda Ekolo magazine d'actualité donc l'élément on a bloqué et on réveille ça prise c'est parti la régie. Ndeko ya Congo mutu akosabino teke o basali ya nzambe ya solo bazaka lisusu te na mboka na biso oyo bondimela ngai ke eza na basali ya nzambe oyo loboko na ye moko nkolo etambolaka mikolo nyonso na bomoi na bango boyeba ke Monseigneur évêque Fumuma Panda Malamba Zéphirin aza vraiment oyo aza kotambola na ba principe ya nzambe papa mozalisi ya likolo pe nanse bondimela ngai ke aza représentant légal ya confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo donc église du Saint-Esprit au Congo boyeba ke autaki kosalisa mobange na cérémonie d'ordination sacerdotale ya ba évêque apôtre na ba pasteur mokolo ya dimanche le 31 août 2025 na siège ya archevêché général oyo eza na commune ya Massina quartier 3 na avenue Zombo numéro 31. De 1987 à 2025, l'église du Saint-Esprit Congo Eseko a 37 ans d'âge. Raison pour laquelle l'église du Saint-Esprit Congo Eseko, au regard de sa maturité, elle se met à l'œuvre pour le développement de l'église et la réalité en face de nous. Éternel Dieu le Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta parole nous dit, ne voilà fait d'une chose que son commencement. Nous avions imploré ta présence, Seigneur, pour parler pour ton honneur. Seigneur, que la parole qui vient de sortir, Seigneur, puisse tomber dans les terres fertiles. Bosimbake, ba programme ezalaki ebele na cérémonie wana et surtout que bandimi na ba invité bazalaki ebele po na ko répondre positivement na misala pe na maloba ya mosali na nzambe Monseigneur évêque Fumuma Panda Malamba Zéphirin boyebake babandaki na ba louange donc ba respectaki ba étape nyonso oyo esalemaka na etonga ya nzambe. Ebongo tango ekomaki na cérémonie sacerdotale amame bino moko botala ndenge putulu emataki na ndako ya nzambe na misala nyonso ya kitoko oyo son éminence Monseigneur évêque Fumuma Panda Zéphirin aza kosala bondimela ngai ke loboko na nkolo eza se ko manifeste kati na ye.
Baouti ko installé comme président, il y a présidium, il y a comité national du forum écuménique, il y a République démocratique du Congo. Ngai nabanga nzambe nasengi na barepresentant lego na bandimi nyonso bolingisa ngai bomonaki moto asalaki oyeba ayibi structure te amen yango wana bolingisa ngai nakoyeba dabord avant ke nabondela ekoyamba na nzambe Nyonso bondimela ngai ke elekanaki na paroisse ya ECC ya Lemba mokolo ya mardi le 2 septembre 2025 devant ba représentant ya ba église ebele oyo bandimaki ko marquer présence na bango esika wana. Esali kitoko mwana Kongo bondimela ngai ke misala oyo Monseigneur évêque Fumumba Panda Malamba Zéphirin aza kosala eza kolakisa ndenge loboko na Nzambe eza kotambola kati na ye. Biso mbonda ekolo tosengi na ye a continuer kaka kolelisa bana na Nzambe po elonga eza vraiment ya solo yango pe tofuli ye kaka mokako swa pe tobetisi kaka mbonda. God the Father, au nom de Dieu le Père, God the Son, Dieu le Merci na élément kitoko ya son éminence avec général ya Eseko Fumuma Panda Malamba Zéphirin ou réellement ko kulisa ko bimisa ba pasteur ba évêque surtout c'est parce que ont tambola pena le boko yankolo. C'est ça. Mais et ça le mot on a martelé d'abord par rapport à ce sujet autour nango la vacance parlementaire ya ba député est-ce réellement que ba député va répondre positivement na bosengi ya peuple. Donc ça mukaba a outi ko ba clairement que ba député de bango bazana base bazali ba premier agent de développement ya mboka oyo. Parce que so ba député ba imposer ba insister pour les kamoko c'est possible et ça va matérialiser. Mais pourquoi les députés depuis ba côté la carte ba parlement ba quoi imposer pour le développement Congo pour l'émergence à Congo. C'est parce que ba milula ka o esengi pour ba bomo ina bango moko. Le président préféré est d'abord à gagner finaé. Aussi mutu moko be botidi parlement mais à quel qu'on s'enrichir kuna yo au ticket de la pauvreté. Député on est à réfléchir que la place ba jeune garçon au bazaka 50 ba les langues qui vient dans kokate no rabeto kokate que les ba jeune au pour que la former bango ba comme utile la société et que l'homme de Congo meilleur mais député a préféré à ba nyatabi na sens ni na ba 5000 fois ba 10 000 fois que pour ba jeune ba machette parce que Christian Mukaba le col attaque député X alors pendant que député X il faut comme ennemi à Christian Mukaba soit coucher les fois passer les machettes. De même aussi comportement ils allaient même et pas basser les ensemble belé le oyo. Tant que ton Luka ton bon ça Congo essaye de réfléchir. Normalement bien que ceux qui ont attend qu'on réfléchit pour l'émergence à Congo na chambre na yo to na messe de secrétaire qu'on to na bureau na yo zo attend qu'on réfléchir na place ça ka zongoline na yo. Est-ce que c'est la grave besoin mais qu'on réfléchir à ta kuno mituna est réellement ba attribution to peut ba responsabilité ou ba pesingai peuple a voté comme député est-ce que ça qu'on remplir en haut ça qu'on remplir en haut chef de l'état a nommé comme ministre est-ce que ça qu'on remplir ba devoir nangai ba comme c'est le mandataire d'entreprise le corps national est-ce que ça peut vraiment le au courant pas ba congolais belé yo parce qu'on préférait oyi ba ministre de l'état pour que OK le koso ba appartement na poto mais na village na yo moko attaque toilette pamba otongate. Tobi kaba ya Kwango exemple la province que tu dis la province ya Kwango Gabal de Nouala. Ce que le oye awa dans la ville province à Kinshasa on ressenti que ebele ba jeune Kwangolais ebele ba jeune Gabal de ebele ba comme le ba porteur
Et bien, comment va porter? Ben, jeune courageux, oh, quelqu'un qui même la boca, ça la bilanga pour que, qui ça, oh, tu peux pas comprendre comment central, et zabilé à Kolia. Mais, jeune, oh, bah, ça la bilanga, ah, c'est parce que, et ben, comment ça qui portait, ah, c'est parce que, ce asali bilanga la boca, à cause d'un moyen qu'on bimi, ça va produire un peu comme la destination. Mais, au député, aux Zalambongo, qui s'appelle Bango, au coup, c'est même cantonné Manuel. Ça va passer. On a proposé le mammo quoi. Bon, on a commenté ce que mon école le centre de formation médias indépendants, eux qui permettent que aux pasteurs, aux députés, on peut qu'on soit jeune au qui travaille dans les délinquants. Les jeunes au ça le vagabond parce que mutu a tangi que la cité est bien un métier mo tazali vagabond dans le bakayango. Aussi va les machette âge à 20 ans, âge à 15 ans, mais ba que âge à 40 ans au comme incapable de recevoir machette et qu'on a mieux au ba ata métier moko boui. Boanda sport et centre de formation médias indépendants et permettre que les députés, ils ont même 10 personnes, ils ont pasteurs, ils ont 20 personnes, ils ont 50 personnes, ils ont pour qu'ils aient une formation malade, et permettre que le lobby, comment est-il la société? C'est parti la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Voilà. Merci beaucoup à l'élément qui toko. Nous sommes partis à Congo. La radio Les Coqs. Vous pouvez 090 37 48 303. 090 37 48 303. Topé 089 81 81 097 089 81 81 097. Moi, je suis Christian Moukaba, tout le monde qui est vraiment dans Souka, dans l'Italie, vacances parlementaires, député, au-dessus de l'Italie, député Mingi, inconscient. Parce que l'attribution de au peuple dans la carte, il y a le Parlement. Alors, il y a la caméra, il y a le gouvernement, le peuple qui est dans mon thème, or que le peuple est député, le peuple est incapable. Parce que la calamité est rentrée parlementaire. Mais il y a des députés là pour que, à terme économique, au bas meilleur sensibiliser le peuple, aïe, réellement que les députés ne vont apporter un plus que permettre que le Congo échanger. Bon, Maëla Kopé Sabango, exacte na minute oyo. Ndenge balobaka ba pekisaka moto yo alingi kokende oyo akei ba pekisaka été population a tiré conséquence na ye parce que responsable ya makambo eza biso ba population ezali population mais par là eloko moto ande ko loba ya ndeko Levi tolingi to senga na ndeko Levi ba député ya législation provinciale 2018-2023 bazali na droit ya mbongo na bango ndenge nini ndeko Levi yo ko bloquer mbongo ezali droit ya batu bazalaki ba député liboso na yo mbongo ezali ya bango ya musala basalela l'état tikala na nyongo na bango ndenge nini yo président ya assemblée provinciale ya sikoyo oko bloquer bato musala basala kana ya mabena ya malamu na population ezali droit na bango ndeko Levi Mbuta futa ba député na ba gens ya administration ya législation 2018-2023 mbongo na bango pesa bango mosolo na bango kozelisa bango ti le 30 septembre été poto yo tozo koyebisa bango il faut baser la session ezonga non mbongo wana eza na mikanda ezali continuité ya fonctionnement ya l'état ezali mbongo te yo koyiba ezali mbongo te oko créer pour futa bango non ezali continuité okuta mikanda wana na mesa na yo futa bango mbongo na bango pour que bango babikisa ba famille na bango nos députés provinciaux ba ko benga biso ba ko loba Levi alembisi biso to beti ba tour na assemblée provinciale ya Kinshasa to lembi mbongo na biso déjà na ministère à budget finance déjà pesi enveloppe oza na kati enveloppe wana eza na maboko na Levi futa ba député ya exercice 2018-2023 mbongo na bango de deux ba député na biso il est temps na population
ba comprendre bato bango ba bengaka ba lobeli. Ba comprendre musala nini ba ko sala pona bango. Ba comprendre ndenge nini bango moko pe ba kenda ko tele ba po passer leki ko vana na banda ko ba député na ko senga 2000 ko senga 3000. Mais il est temps population soit conscience. Ba député pe ba ko soit conscience. Bazali, oh bah qu'on comprendre que nous il faut tout sur la population. Entre autres, moni le Golan de Gonabiso, Azali député. Ma comme législation na mamususu. Mais na féliciter maman Séraphine Kilubu, oh Azali qui est ancien vice-ministre il y a transport, une grande dame par excellence. Ouais maman Séraphine Kilubu na hôpital Kitoko a salé la biso. Biso na morgue il y a Séraphine Kilubu, c'est vrai les alliés ko aider population il y a Tchango Makasi. Parce que biso mingi to uta mingi to bandai mingi ko sa la karanjili. Mais pour na ko le embouteillage à quartier, lelo maman Séraphine Kilubu a salé la biso morgue ya Kitoko, il y a hôpital à Kitoko. Pourquoi on le hôpital wana? Parce que ils allaient dans zone de santé Massina D. Dans zone de santé Massina 1 bagana, nous te modi que mena roi Bordeaux. Zela. Oui. La tambola qui vraiment la méga contrôler hôpital wana et ça la qualité mon pire ma professionnelle. Et je me suis dit dame wana visionnaire au créer le kabula ta Massina. Oh ba tout ça bazo dans le Gombe. Mais quand tu as massé avion rapide. D'ailleurs, je vais venir chercher vraiment. Il y a un contact pour que tout le monde au l'hôpital, tout filmer, tout tel sango. Bon, tant que tu as la maman wana. Il paraît que y a aussi député. Est-ce que ma qualité de député Bélé va se faire pourquoi? Qu'est-ce qui empêche le député Bélé? Ma sablou comme qu'on permettre aussi émergence à ma commune. Population, il faut comprendre que ma camarade a encouragé pour ça il a vu sur le Kamalonga. Côté la personnalité là, je le maîtrise pas. Population, il est temps de comprendre que Bino ne doit pas pouvoir à Makassi. Pouvoir na bino ezali oyo to pesa na ba député. Mais aujourd'hui sur le plan de la législation toza abandonné. Sur le plan ya kolobela biso, ya kosengela biso tozalité. Au moni soki toalité ezali conscience oyo biso to ko benga na bido. Ba député na biso ngonga yango. Bosunga biso pour que biso population Nathan mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akosala makambo malamu to profiter na yango soki bomoni mamumu akotambola te bobenga bato na parlement mobimba question orale avec débat ezalaka ya bato mususu ya bato atyangu na tomona te mutachangu abengisi question orale avec débat parlement mobimba motion de censure de défiance non tomona te mutu atyangu abengisi motion de censure de défiance parlement mobimba même le niveau provincial non tomona te na baredite na bino bokomaka tomona bobenga motion moko boye pona kobeta député ministre moko boye bref il est temps conscience ya population que ba député bazali na musala munene ya kosala pour na développement ya mboka na biso gouvernement azwaka makasi pa ya ba député soki ba député ba boy programme ya gouvernement kosala te donc il est temps population comprendre que banani ototindaki nini ba kosala la biso bino moko bo juger pour biso to koloba bango ba ko mona biso to ko telemela bango mais biso to yebisa bino population totalisi bino musala ya ba kelimi beko musala ya ba député zali nini bon juger o boko ko juger soki pe to lobi mabe Boli Misabiso, mais tu as dit que tu as dit malamu pour l'intérêt, il y a développement, il y a République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le Christian Moukaba. Banalise Mokitoko en rapport à Italie, bientôt la rentrée parlementaire et par là aussi, je profite pour la souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday. Happy birthday et pas Molongani Tope, Motema ya le défenseur Patrosuka, maman Marthe Mukuna, moi c'est Kitoko, moi c'est Motema Malamu, moi c'est Motema Botaou, maman Marie, le collègue maman Nengapeta, abakisi mvula mokate mvula onzambe apesai, tabane taba, kwa maman ngwele mokona pipila kubweta, babi chapali komelama, mokwalelo, toi na élément osé proposé par Monde Écolo, magazine d'actualité. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'édition de la mission. Mais par là, je remercie aussi l'ambassadeur business Guilain Souka, ambassadeur business Guilain Souka, depuis marché à liberté, sur ça, besoin de Babiloko, Sacre, Primoko, impeccable, aux commerçants, au Tekaka Babiloko, dans la province partout.
yeba soko tablo ba prima malamu kimaka mbangu na marché liberté na pavillon 4 table 5 okuta otulika ambassadeur ya Guinée ambassadeur business Guinée suku okomona ou bien okutila Pascal Langambo ya sotu mutanga masito tulika ambassadeur Guinée business ambassadeur business Guinée suku okozwa ça pour autant oublier mwana mboka Zege Mambo. Voilà. Tobi makambo o etali beaucoup plus apport ya ba député à bozozonga ba rentrée parlementaire. Boye ba commenter c'est bo sala pour que peuple a se retrouver. Peuple a pesa bino mongongo nae, peuple a pesa bino makalisi nae, peuple a pesa bino bolingo nae, bolu kapé bo satisfait peuple a pensé que en 2028 bolu kaso bozonga. Tozali na mwana mboka Christian Mukaba la plateau oyo mwana mboka Christian Mukaba. On termine pour aujourd'hui, je crois très bien yolanga et comment la ngoli kamoko, lokola lipa ba ti mwamba ya ofele. Non, merci pour Opé Sarabiso opportunité na plateau Kitoko Boye. En plus, ces ali plateau ya Kitoko P ya liboso et pas na biso na changu oyo ko permettre Rabiso to futa ba transport ebelete toye pour na ko aider république. Mais donc créer l'ennemi na bandeko ma en ba jésus ko ko tabeli pas bandeko. Mais vieux à la rabongo vie soki o ko mata il faut sentir que o ko mata benemi pe bazala même Jésus Christ mon continent biso o mona ki ndenge benemi na ye bazala donc babaka ene couruse pour na biso donc il faut ko bunda je dis un grand merci na yo na équipe Momba ndenge bo pesa biso opportunité ya ko réfléchir pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup aux la députés, aux la sénateurs, aux mandataires partout, aux vraiment hommes d'affaires à Malamu, plateau spécial ya Modekolo ya moto offrir bino Modekolo pe magazine d'actualité ya ngoyo bo chabiso maboko pour que tout ça musamo à Malamu à partir que ça soit matériel et surtout tout ça ma difficulté aussi ebelé moto ça la case awazali responsable azali parents à foutre la randa couper azala bana donc bah pour nous et qu'on peut mettre tout que liboso. Merci à Green Mateta, merci à Wilfried Sama, merci na Aruna Image pourquoi pas d'aller Yannick Kaloso, merci na Christian Mukaba. On se retrouve prochainement édition sur Sika, ce qui colle sur Azomouté, je vous aime beaucoup plus bye. Ya maman Adèle, tous les cas. Allez dewa kaka, mwana mama. Allez dewa kaka, mwana mama. Allez dewa kaka, mwana papa. Allez beka moda, moda ekolo, mwana mama.